Karine pas la paix ça va visa te. OK. Au moins les notes là pour ma vie on a pena la comment on a papier mouchoir. Maman azanganga bayibi ke yemta sima makamu so nganga na nzambe bakuta ba osambela délivrance ngo ya nzambe na nzambe a repentir ou quoi wale ça na zo benga ba pesa maman ezama be juillet na stade quand il y a pas il y a ezaki na ba morte. OK. Ah OK, ezana ba morte. Il y a pas de mort. C'est que bon nzambe ezaki na kati. Européen au monimo na mon. Non, ils sont en a fond l'hôpital, a fond les restaurants, moi payer un na simana yo, a fond l'entreprise. Ils ont ba intelligence na bango, ba imba sala eloko na bango. Ils ont bête c'est bon. Makamana fallait pour ça ngwa hier. Vous comprenez? Donc pourquoi son allié à musala te pas mbala sima le quoi yo quoi sur ça des ordres te na kata karaoshu. Ba uzana bango. Ngam na iko ça des ordres. C'est toi qui es là. Yo salaki bango mabe bango ba monaki piste ya ozote alors c'était occasion ba monaki yo ba satana pe azaka zoba pesi bango motema kanda nde komaki bongo mais mama boni la bakona lita maboye soki omoni boye mama asiriki mama loba soki ya solo mwana botika nano kotungisanga tension nange ezali nano ya komata. Mbote bande Balandi à Dorcas Boloko officiel. Tu viens un grand merci à tout le monde ensemble l'artiste de Londres de près. Skankolo à Pambola, pourquoi pas bateau ba soutenir Rabisso de Londres de près. Ba obi ya Willy Moucheni Kodamboka. Ya Willy Moucheni Kodamboka, je te salue. Pourquoi pas aussi à Marley Yomatou Monana Kati à Londres, na pesi Mbote, na pesi Mbote. Aussi na ya Pacho Panda, honorable Pacho Panda. Ya le qui n'est sam l'artiste, je te salue. Je salue vraiment tout le monde Rabisso, maman Zozona Inde, je te salue. Maman Garda Kidinda, Babito Zong c'est Namitema, maman Garda Kidinda, je te salue. Je salue président Yoshua, pourquoi pas maman Elimbizi, maman Katika Nika, vous êtes vraiment nombreux de partout. Et là aussi, je fais un clin d'œil à mon ami Cartelo, Cartelo, je te salue. Je salue tout, on va s'abonner à la chaîne Abisso, on va commenter, on va partager, on va tonton ensemble l'artiste et l'homme de mon pala. Quand tu as parlé qui ont ramassé solo, je suis passé dans le plateau aujourd'hui. On va vraiment beaucoup essayer à solo là. On va essayer de beaucoup parler. Nazana est tellement spéciale. Elle s'appelle Moroto Koso Masiana Robon Iyongi. Je suis avec Ochichi Pela. Donc on va vraiment essayer de beaucoup kobeta ma solo. Avec Montréal, si je suis déjà mémorable, à côté Moroto Koso Masiana Robon Tobeta Pema solo Iyongi. Bonjour Epela. Bonjour. Epela Moto. Oui. Bonne santé. Ça va? Ça va bien, Nzamba biso bana Nzamba kimia, bana prophète Konde. Papa ya kimia, papa ya milimo. Voilà, donc kimia ya wezo bote mabota nyasi. OK. Donc Masi na robonné puis la samba na église Liloba. C'est biso na église Liloba to sambela ati. Biso na église Liloba to kinda kozwa toli. Ya ba kosambela na bizaleli na biso na ndako. OK. Quartier na bisala place Bovandi omona ezaleli moko boye yango ni kosambela obingo benga toke kosambela te. OK. Tokenda kozwa toli parce que kuna ba opesaka toli. OK. Yo ya kosala pratique. Voilà donc ngai na ngenda ngai kosambela te. C'est bato basambela na église Liloba o baloba ke basamba za bato ba bandimi basambela kuna za kosambela te. Baloba mabe. Te baloba mabe. OK. Pour biso ba boma biso déjà. Tane ti ba boma biso cheval kidi. OK. Il y a beaucoup de gens en français. Cheval c'est cheval qui guide. OK. Alors bah tu as rebelle. Les abisso tu as biso monde to ba sans comprendre ma tu tu comprendre après parce que pourquoi tu as berrer on a tout bah cheval qui dit. Cheval qui guide. OK. Donc, ça va tout bon bien. Évoluer. Voilà. D'ailleurs, vous ne bénéficiez pas, prophète. Et pas papa Paul Dominique. Prophète Paul Dominique, papa Milimo. OK. Vous avez na Sainte le 7 juillet dans le stade. En tout cas, il y a des gens qui sont morts.
Ok. Ah ok, zana ba morte. Il n'y a pas de mort. C'est que bon Nzambe zaki na kati. Kuna kimia, kuna kimia. Moi est-ce que je sais na kimia? Nzembe ndaza. Na psa. Place ba bitumbe bima bat ba kufa kande Nzamba zate. Moroto ko voilà pardon. Nzamba za iska kimia, Nzamba za iska désordre. Ok. Voilà. C'est ba le bon. Ni mo negi désordre Nzamba zate. Ah, Nolanda pasteur Wale Sabi ba memela mort. Parce que 5 minutes. OK. Moroto ko se suma 4 pasteur na robot. Vous comprenez donc Nzambe ekoti mobulu. Ekoti mobulu. Le gata fali pupa Michael fali pupa. Abi he mokile komi matata. Donc Nzambe kitaka ga okata mokile. Okata mokile penza na ça. Mais c'est que tout le ba tango lobi bat ba kufi to moni stade de Marseille ya ndona biso pasteur wa uti ko beta na stade bat ba kufa ki penza ebele. Oui. Bat ba kufa ki penza ebele na stade ya papa na biso uti ko beta wa. C'est que Nzamba zaki te na stade ango. Comment est-ce que vous allez ça vous senga ba batela ifa fa na mo tolanda YouTube ndenge akenda na biso so image na YouTube biso so ba fanatique ya YouTube ba YouTubers koti maman to bando tala ya nde to mona wale ça na zo denga ba to c'est maman Nzamba be 5 minutes non ay ba ay pas le biya na baza mosala Nzamba za pasteur on a mosala Nzambe te ya za nganga ba ibike wale nani maman azanganga baibike yemta simba makambo so nganga na Nzambe bakuta ba osambela délivrance ngo ya Nzambe na Nzambe a repentir ou quoi Satan repentir ou quoi c'est pasteur nda sali mabe pa ko linga te a s'affronter na fidèle na ye po maman azaloka mundimi na ye te po makambo o ba fallait ba sala kuni zangi mamba ba joueur te c'est mamba bonzambe fallait ba benga ka ba bonzambe nda ya OK surtout te mo asala makambo mo abetaka azali profane tandis que yo za chrétien et bala na ndeni c'est que tous aura wenge to sangisa omba mo na frère Patrice wenge na frère wana faut te mort te pasteur ou abeti stade de Marseille yenda ko proposer donc faut te mort parce que besoin ko kaliloba avec besoin ko soit toli peut-être yango parce que na cadre de louange donc et puis là on condamné pasteur Mike non on condamné mututé kasi yem ta ucho beta stade non ya beta stade yem ta bomis bat siko yem ta ngenda luka pe mort penso que neko luka mort pas repentir abongo na motema OK ils appellent mutu ça ko pour le balilo na bongo siko pasteur Wale Sarobalukila mort Paul ayoki kanda point ni so ke biso na liloba to kinda ko katoli tout ça pratique na nzela na famille na carte place to vani OK. Vraiment, merci beaucoup. On évolue Molo Molo. Merci à Dorcas Bolo Coco, la patronne. Je te salue. Et pourquoi pas les amis de Tonton Sam, l'artiste, c'est qui m'aime. Bolo Coco. Ah, bah, comment on va Moroto Coco. Bolo Coco. Merci Anna Robon. Gadaguga. Vraiment. Merci beaucoup Epela to évoluer sur Molo Molo déjà Epela Tomoni karaoké to beta sur karaoké osa vraiment moko il y a bateau baza sélectionné karaoké déjà comment on a karaoké eleki au betagri le 3 Isaki vraiment réussite totale déjà ko lo bani na bateau tout ba ko soutenir bino on a karaoké ba fan tout ba ki penda ko répondre appel wana ya karaoké. Merci na batutu. Merci à maman Karine au capot de la mode de Soda Wenge. L'initiative il y a ça qui est noir, ça sera toujours la maman. Pour tout ça, honneur. Tout le monde là-bas, comment va stresser, tout le monde va stresser. Vraiment. Merci à maman Karine, nous avons appelé sur ma case qui force pour la 4e édition et les KO et les qui est pour tout ça qui est en tout cas, réussite les acquis bien total. Total. Voilà, chérie, non, nous acquis voilà. Absolument. Nous avons matin la podium, nous avons Chérie non. Batter intelligent. Pandi mbongo. Souvent on voit qu'il moi zoom à récupérer mbonda. Ah chérie non. Vraiment. Batter intelligent. Donc et alors déjà tout le bas ezaki positif ba côté négativité ezaki pe mo ba côté mo ba fight amike ezaki parce qu'ils arrivent. Donc ba côté mo rozanga pour améliorer prochainement. En tout cas, biso kande, neti ngai fo, neti naimba nzembo, naimba kishumi dewe ya papa wemba. Turo no beta Marina.
Marina ezaka ya nzembo nani Marina 252 Yorobo Mami ça Yorobo te Yorobo abita nzembo wana abita na te Marina mwana mwasi mutu ayimba ngozi naye bate ezaka composition nde ya papa Lutumba Marina wana basérie na biso wana bino na bobote mte po vous êtes qui d'impour qui vient donc yango na obeta na 4e édition on prépare déjà donc biso nde sikoyo faut tobanda deya kopréparer ya chance ezaki nga mama epela nazala deya na orchestre na nga événement musique ok bato baotala te nga nayebi na nga mais bato peut-être bayebi te bayeba directement na orchestre na nga événement musique oyo torépétaka na Kingabwa eza juste point ya bana Kingabwa eza bana Kingabwa eza tous les stars oyo alinga ya koyemba na biso précisément eza bana Kingabwa eza pe na Kingabwa voilà donc bobeta pe ba choqueuse bobimaka pe ba sorti tobeta pe ba choqueuse tobeta donc azala déjà na bandaka déjà po kadi tobima na studio omisa biloko eza na studio donc événement musique toza na Papi Palata toza na méchant comme président toza na Liti Riche Pasula Kobetox toza na Kimbangu Solo toza na basiste na biso Mbia Bass le prince à levi voilà mais est-ce que yo vie ya epela ya koyemba na vie ya epela ya théâtre tu préfères plus aux en avenir tous les deux je suis star tous les deux ok na uti na minzoto ok na uti na Kaneto donc bubandi na opérette après boyebo kiti na danse ok opérette on a des théâtres chanter vous comprenez si on a psychane ok tout nanango premier qui est pédaza bénéficiaire parce qu'on a tout ok oh bah tout ça bazana ngote on a c'est pas faut pas forcer on peut pas forcer la société Moroto Koso Yongi Mir vraiment artiste. Mais epela rendra un peu difficile comme mélangeant de fois paix même si c'est pas bien on a tournage mais faut aussi yembe le roman boy faut kende le roman boy on s'endène ning ba chose à la soir ok sonabi qui non kende show donc il tourne c'était pour talaka mission so kende dia ko beta il faut garder ba voix ok donc nabi qui tournage wana bo changwa talobi donc il m'a ramené studio donc là il remonter rendre parce que maîtriser déjà vraiment mais epela comédienne et puis les comédiennes est-ce que tu t'es retrouvé aussi dans la vie à comédienne aux gens bien matériel parce que tu es comédienne ils ont bien matériel ok aux gens téléphone voilà on a mérité le théâtre moi Lutu moi Sani moi Romela moi Badi parce que tout est vanité ok voilà aux gens combo on a derrière combo et puis là ok on a théâtre, on a bénéficié de ça combo. Et puis, il y a une grande dame. Ok. Nous allons fâcher dans la mère. Voilà. Merci Epela pour répondre à la question. Mais est-ce que dans la vie à Koyemba, qu'est-ce que tu as gagné de plus? La vie à Koyemba, donc, la vie à théâtre, la vie à Koyemba, non, mais on est qui ensemble. Ok. Vous comprenez? Autant on a banda qui dans l'opérette, nous avons Koyemba pour jouer un ok. Vous comprenez? Nous jouons la tonalité, mais ça y est, la musique, on a une tonalité. Maman, boni là-bas qu'on a rita ma boye, soki omoni boye, maman asiriki. Maman loba soki a solo, ah moi na boti kanano kotungi sangai. Tension nangezali nano ya komatai. Bino moko boyebi makambo tata na bino mama. Lembisa na nozua c'est comme des rêves. Vraiment. OK. A capella alliance. La voix tout dans là non. Moroto Koso. Massi ana robe. Donc complète. Vraiment. Donc dans la kenda déjà bon. Donc dans la promo côté on a mon passe. Il a mon passe ezaka ta on a mon elonga kala tonto. Mais ça va passe. Pona. Pona mama kamuna biso. Pour se retrouver te azuite la vie. Ya. Yango bino bolinga ba se retrouver la vie. Muta na vie ana kombo. So le ina nzela be la elonga kala. Azape mona changu. Kasi no yoka passe na contexte nini? Rien. Ngana yoka na passe c'était pour na bisa que déjà biso za bato yoka bato. OK. Ni kamu o eza mabe.
beti yango tokangi osisi tocontinue nzela parce que ntango nalobaka mosopo ya mama c'est pas aujourd'hui sopo mama ebendanaka mekatanaka te isi cordon de cigare cordon umbilical cordon umbilical voilà olobi wana vraiment bonanga na ba ebendanaka mekatanaka te on a eu à passer ça la question que tu tikali na niveau wana so to tikali ka bongo nde eloka passer parce que na ko kufa lelo akina ba charge pour tika na charge muto akenda ko senga pardon na cimetière ça ka rien parce que là wana l'esprit n'est pas là on est comme terre à terre en vie comme ça que on peut arranger toutes ces choses et puis là azo epeton bunda ba combat bunda ba combat bunda ba sparring idele na bunda ba combat OK beta pe ba beta yo pe oui et boxe OK so ebi ko défendre te ba beta so ebi ko se défendre ba beta obeti muninga vraiment merci beaucoup et puis la lelo yo et puis la aux star lelo icône munene aux arafier aux andon aux abu oui malgré ba ne belo sali je suis très fier au maintenant ta tourne à pototé poto na qui ça fait il y a dans les années na poto ba vivre ka parce que ba msusu ba ya lelo yo mais abeti ma to poto Dubai mais epele am 129 lelo poto pe ka lelo bo ba beta ba 85 na poto est-ce que ba kufa bazat neti ba vie na JP Mongo vie na JP Mongo ba beta kumbula 40 ans na miki OK et sans te ya kato solo la masavia zone to mona ya José Mampuya depuis 1985 akena miki ti lelo salon José Mampuya donc danger za te puis munene na poto changer mais soit européen au monimo na non non et soit à fond l'hôpital à fond les restaurants moi et payer na simana yo à fond l'entreprise eza ba intelligence na bango ba sala eloko na bango eza mabete c'est bon eza kitoko makasi wana ku ne bonga na olinga bango ba sala rapport kana ya kako na za bénéficiaire toujours OK voilà mettons bon ça comparaison et yokutu mukolo o umela maboke mais ozata na pina vélo te mais yekuta sera non mais sera te on trouve un normal et sera te o yebite ba yebi sai o yebi en tout cas, vous voyez, ça a été. Vous voyez, on est payé là. OK. Bravo. Ma si ana robe mon rotokos. Rotokos yongi. Ya biso tout ça dans nzonzi to zuba mbongo na nzonzi o ke o sala film o sa 5 films 4 films pas titikal qui malibu. Vraiment. Pas major, ça dit. Ya. Mais et puis là théâtre kana théâtre lelo est-ce que il y a kala ezandenge mususu lelo ezandenge mususu et qui zaka ndenge moko théâtre ndemo différence théâtre zaka opérette na opérette théâtre chanté na surtout ça la populaire non genre théâtre ya CD banzonzing na bino non différence c'est lelo ezaba YouTube ezaba combien ba quand kasi ezaka makambo mboka ndenge etambola te tesa lelo ezosenga YouTube ekota biso tozalaki na CD omona mpena liboso ya maison diego bato batondi bato balali mpona osomba CD bato balala liboso ya maison basomba CD mpo batala mama epela mais terre wana bozala ozwama quelque chose koleka lelo lelo bozwa susu mpenza te non sikoyo eza susu vraiment na makambo te quoi ezalaki liboso mais avec le temps ekomolaka yango mpe esali mwa instabilité moke na vie baartiste misusu ya kala non Redi a mis ça, le qui se rejoint qui est bon baka. Oh, bah, ça gangati. On est un conseil à pasteur Redi a mis. OK. Comprends? Tant aux ouaka. Bon baka. Bon barate. Oh, bah, ça les sarangati. OK. Vous comprenez? Donc, il y a un tour de babou, mais il y a un tour de qui a bénéficié de la salle. Parce que le but, on a sala. OK. On a sala te. Bon, on a sali penata bela zoate. Aïba ko s'organiser te. So ka s'organiser qui est aussi la te. Ba tu msusu ba fungo ça atongi maison nene boype et sande beta mi palais ziki. Vous comprenez? On est sous via zéro. Vous yebite pourquoi le quoi les sali maki. OK. Vous comprenez? C'est que ko se caler l'autre parce que demain c'est nos jours. Aujourd'hui c'est pas nos jours. Demain c'est nos jours. Les lots peut-être au moni mukua, le ce qui me baka, il tagi na musu. OK. Merci. Mais et puis là, na maboke, est-ce que ça peut na moto a blessé na maboke? Nga. Ba blessé na maboke ba ebele. Et ça va donc ba blessé au penza. Ouais. Ndetinan. Masia. Masia ni mo ya zaza sanga. OK. Ba blessé pamba pamba. Na contexte ni. Kasi kandi tozai ko vivre.
yo linga blessing na ndeni ba blessing eza ba potati OK ba eko zape intérieur to extérieur te yango eza ka blessing OK intérieur na ba blessing intérieur be l'estomac le quoi yo Moroto Koso Yongi Masia na Robon Maribé mais à part rien n'aime ça blessant c'est tout souci obi bat ba blessant ba zedele ngai naza epela na moto naza ochichi yona signifie wa kombo na nga moto epela ochichi ya malili moni to na climat elanga oyo okoba ke lekolo mboka ochichi nazoka malili yango oyokaki bayembaki motema chichi epa bandeko na biso bamongo motema chichi le malili vous comprenez nayebi te naza moto na malili vous comprenez bakombo mibale wana bapesanga na bafamille na ngai pa papa na ngai nyonso apesanga kombo ya ochichi donc wana euta na famille na omoko ochichi na ye na a bapesinga moto donc naza boye na a bapesi oyo epela OK donc naza moto na malili OK okopesanga mpe kanda na tiango na malili ekomi nango bien bongo te beau garçon cartelo aobonga fort banoa très swagre comprendre donc nga naza siko nga pena na bongo donc na ochichi na moto vraiment donc nakoza na kanda makasi il faut malili ya po kanda ni sana donc na mtakimia vraiment écoute ce qu'on a liloba kimia yango na kimia donc so sali mabe to senga toujours ko limbisa na ko bosana comprendre yango les important ko so ko zo bosana te c'est que zo limbisa te o bosana te que yo pe o sala ka mabe il faut ba limbisa yo vous olanda vice versa donc ngai mabe malamu ndete olanda ça veut dire que la limbisa bijou la reine ça a trahira et pour bakanga e limbisa pela et bijou la reine yango ne question ile nga l'émission yo yeli nga question na émission pour na otuna nga komba batuta yo faut tuna nga parce ngane na star kayo be o limbisa ngana lobby da limbisa na kana promo mutu te yo ko tanga nga komba batuta tant que ngana sa émission nga OK vous comprenez yo tanga nga komba batunde tongeka to yeba soko limbisa pende non ko nga weba te parce que boza banzambe te OK muto ayebi koleka batutu ya nzambe so nzamba yebi so nzamba ndimi d'accord tina na onini peut-être yé pas comprendre que yo limbisa na oye na ndenga musika nzambe nde ayeba comprendre que muto mokili po muto mokili aka muto mokili bon moi bon ça na muto mokili les autres sont déjà bobeba ke te ko bongisa bien za soki na yebi balobe même na église dès que on catholique soki na tongo to bokomi avant ko banda prière ba bisa biso babi oyo azana ngambo na moninga oyo azana likambo isala ki passe soki moninga wana za ana kati église bobima libanda OK bon ça pardon OK basenga ngo bonga bokutana bosenga na pardon soki aza awa te motango ozongo na ndako kutana na ye osenga ye pardon bongo nzambe akosalini akolimbisa mpo losambo na yo ekoma ozolanda donc soki bokutani boye bosengani pardon oyo ezala bien mais soki bokutana te nga mpe nakoba nalimbisi ye ozokomprendre nzambe ayoki parce que aotala motema maloba oyo nabimisaki ya ebandeli yango na nde oyo nzambe wana ngo besoin le reste mais après makambo wana est-ce que bokutana to bokutana te comme na tante gana na tante na trop busy trop busy epela muta wenge esprit 12 kaka 32 nga za 32 nga o dépasse ba limite ka pour le monde likolo c'est une wana 12 benza makasi 32 ana 32 merci beaucoup tu évolues na biso dans ndeko wana 32 et puis là lelo ba traitaka et puis la famille bota ba baloba ke et puis la yebisa biso po bato bota na biso ba comprendre et puis là ozaka famille bota ozaka abakouk ozaka douceur ya dinana ozaka ba fraîcheur ya bobo manoka ba formidable ya ndona biso Yendo na biso Naomi Barcel ba Barcelone plutôt to ozaka mubange ya mibange ya Gabi Tumba ozalaka nani au juste bato bota na biso ozaka Mailo Issa OK ngana Mailo Issa ozala kimia biso Mailo Issa babe musengi bazawana ba mama pasa musengi bazawana donc oza pena biso so tuba Mailo Issa na pesa na biso Cliff yende tupengaka ye
papa nani papa Mutumba Soy. Colosoy. Papa Colosoy. Wendo Colosoy. Voilà. Ok. Donc il y a une cliff Wendo Colosoy biso ya mailo bisa. Ok. Nandi mais nga dans la famille onomanga woko yamba ya koko olumemba olokucha. Ok. Comprendre hein? On a famille ya papa na ngai famille ba olamba prenzambe famille ba Ignace Satanagora famille ba patron voyou famille ba Julia la terre promise ba Godelisa ba Dakota Manda Butuka uzoka kombo hein voilà ba Angelu Jackie ba mama Toke ba Naomi Makoa là dans ma famille nga dans net donc vous avez traité yo famille Bota bon so ba traité ngate no bikate traitement za ponzo to ezala bien battu bimisa famille Bota te naza net. ok mais oyoka yango quand même naza golden nayoka yango te parce que place balobela ngo azala te ok nga mpe nazala na golden nanga naza na bapierre précieux na basekunja internet na na balei le ya les le ya lia wana bafani oyo bazalaka bafani ya epela wana bakombo bafani na yo non bana golden ok goldenaise bagoldenaise na bagolden ok zo comprendre voilà ni wana naotangeli vraiment nga azala epela ti yo zwanga ndenge merci beaucoup epela to évolué tomoni absence ya deux bandeko na yo bazalaki po bazala na karaoke bazalaki te déjà likolo na yo bazalaki te na karaoke likolo na yo ok absence décision ya Karine Pala mpo na yo eza makambo ya mosala ok eza makambo ya mosala mosala eza ya Karine discipline eza ya Karine moto moko olongola ite na ote likolo ya makambo na ye ntango bino boyaki kosala bosalaki désordre yo na bango yango wana esalaki bongo na mosala tokotika mosala bongo te donc mokolo makambo apesi ordre na mosala na ye c'est pas mal mbala nsima lokwa yo okoya soki kosala désordre te na kati ya karaoshu ozala na bango ngamu na ye kosala désordre yaki c'est toi qui étais là ezali yo ete yo ndo yaki moroto koso akasi yo lakisaka na lipeka place ezwaki choc lakisaka na tala te wala kamera yango mpo nga mpe nazalaki wana mais yango oyo kotala na mpona kolongola boye na kamera ça fait rien yo kona na pique-nique te esa lipeka nao na kamera ne chichi video mais kotala nao na pas de problème likolo elamba batalaka ta yaya likolo elamba te otare lokoko yango eza nango bien boye mais epela tosola bien bino omoninga epela Chérie Nono ndazopekisa nanga matoi. Chérie Nono topesi yo mbote. Chérie Nono tokamwa nanga matoi. C'est Chérie Nono mutakoka yo Mais oui. OK. Oh, bon après Chérie Nono nakokanga taka ngamona momia bobing. Ya Maribel. Ya Maribel Zuzu. Ya bobing. Tozi bobing te okobata. Nepsa yo. Ngaso linga mboroko some mama mbali yo. Nepsa yo. Mais epela Chérie Nono bien ça la bien avec tout ça epela acte wana bandeko basala bapozaki mpona yo okondana bango na kondana kina yo na bango parce que makambo na fallait kosala ngo hier vous comprenez donc on a lié à musala te parce que musala eza tata na mama so musala eza na discipline te biso bana biso ba ovelo ka olia te donc yango moni to kondana ki yo na bango parce que yo sala ki bango mabe bango ba monaki piste ya ozwa te alors c'était occasion ba monaki yo ba Satan pe azaka zoba pesi bango motema kanda nde komaki bongo mais na bango nde bazala pe bakoka kosala yango pe bongo te parce que Karine apekisaki il fallait basani batika mais yo pe sikoyo présence na yo déjà oyebi soko choka mutu na vie jamais mutu na olinga komona est-ce que son lobby vérité ça ko choquer mutu non et ça vérité yo ke lo bango vérité mutu ko na TV pourquoi ngamu na za envie so za la vérité na viens me dire OK hein yo c'est la vérité na ngai comme si que ça ngana changer yo ko zo ngate vérité na ngai na télévision parce que yo changer na rien au contraire écoute yo pesa ngandi kanda OK zo comprends voilà. Merci beaucoup, merci Montréal, merci vraiment. Ndenge, vous avez vu déjà. Ochichi, je crois c'est une toute dernière question. Ochichi, tout le monde qui photo, vidéo, et puis là, na aéroport. Ok, mais qui photo zongo beteli biso te to zelaka ya karaoke. Bon, moni photo isa photo te. OK. Hein?
Oh, mélange ici là. Poto, il y a poto. Ok. Les pays Europe, le roi pays Congo, pays Brazza, pays Angola, Asie. Maman Sisika, Baende. Les Colombiens Mongo. Le sac aussi Sisika Baende. Merci. Biso ba mongo to akaningi wana on est Britannique alors. Voilà. Donc Poto. Voilà, poto eza poto te. Poto menango ici là. OK. Comprends? Ba o bazo kende, bazo zonga, ba ça bien. Mutu mota zo pikola poto kuna nango, ata akati ndamba hiver na sachet nango bo ata zo ta hiver ko ina poto. Et si la dena nzela. Kono ba ke poto aussi la teza kaka. Ngaso monenga na aéroport, na ine makam na ngai moko privé. OK. Comprendre la démarche na yo za visa na soki pe sengaki ke non na leka na bisika o baninga ba lekaka to kanga ba photo ingai pe ça bien pour la kene makambo wana te makambo wana kene soki na sisi yango wana nina ko yako kene photo yo ba tshaba kende OK so comprendre na beta 2 semaines ngai beta 2 semaines ngai kitoko na oui na mboka nini ngai na Belgique o chichi on dit battre on y matin de non dit manangai ngate muna biso ngena ngena poto OK c'est que yo monaki c'est que ozana vision ya monaki OK siko atana ebiso ni mais est-ce que epela ba lobi bino bo kanga maka pa Karine pa la pa pesa no ba visa Belgique yango bo que ma bête na vie est toujours na pont hein na vie est toujours na pont c'est pas dit so yo za pont ba pa lekite o ba obengo ponté OK réponse à bien wana to kanga na Karine pa la lelote pour appeler ça visa Karine pa la appeler ça visa te OK a comment ça na ambassade karaoké moké meta production ya karaoké et ça makambo soki pepe sengi to kende to za visa to ko beta karaoké to kende OK to zonga pe c'est pas dit to keto kima to boka ngunda na ba ajo boka ngunda ndi Merci beaucoup Epela. Question aux oreilles n'a vite fait. Il y a vite fait. Epela, oui bien Nazarana c'est longtemps dans Nazarana parce que je me sens vraiment trop hyper à l'aise en avant dans Nord. Epela. Banga te na Roberto. Ah na bio, il faut y ngana, il est exact. Na bio, c'est ngana na biso gauche ozong ça. Té le exact. On a ça. Vraiment mon rotokoso. M'empale les autres qui ont ma solo. Ochichi. Toki ba voice ya ndeko maman Karine wa lobeke weka karaoke meta $1 ata bouteille ya mai papa uyo kyango moni mabe na yo yango wana te question yi na minute episode de sisi mama mais batu balobi yango non batu balobaka ngo kana na bino pourquoi yango ndeko na opekisa yo ko yaka na télévision to betaka masola batu balobi Karine pala ali kende ko kutana yo tuna mama wana Nathalie Panuska elo non il ça nous capte ça comme azwa kango wapi bwana te otika biloko wana OK hein oh ana rose puis ma gauche ouais na zonga desima vraiment merci beaucoup to clore na biso émission ba dédicace et puis bateau encore remercier déjà pour la journée on remercier toujours excellence Jekoko Mulumba soso ya moka matembela simanda kubalia una fufilala ko na obimbala donc excellence Jekoko Mulumba un bon voyage place Ali donc toujours moroto kosumasi na robon babi yonne yana bango yonde prêtre na bango kingabwa Jekoko Mulumba bambo tebele na chéri non batteur intelligent les breveté conseiller juridique voilà c'est chéri non champion Sekunde internet na China minele on a pas mwana Epela mama Siska bambo tebele pia swali on est là fort bambo tebele pa Abe Musengi Adela Musengi Nzube Musengi bambo tebele na ndebo ya mbakinga na mikili na bino nazaki na sengo na okalite yongi pona bino famille Musengi Ambote belé pas vient nga adresse à motomètre angwanzame beba zibeba oui ba comment les angwanzame nabi asora bien vient na bisongo
Nzamba pesa na ba Willy Moucheni donc Nzamba pesa vraiment ba mikolo milaye. Donc Adrissa motemettre en banzambe ba jibe. Bien. Nous bien. Maman te belé pas maman Nicole sans amour Nkana na ngai moko na Londres na Suisse. OK. Salon José Mampouya depuis 1985 tu le existe à Raka. Hein? Grand prêtre maire Yaya na ngamo José Mampouya. Bambo te belé na événement musique. Orchestre maman ipela on a eu ça bino. Na pesi bambo te pa ya Papi Palata, Pic des Champs, na pesi bambo te pa ya Pasula, Robetox, Kimang Solo, Mia Bass, 32 pouces, pain sans levure. Voilà. C'est pas mon événement musique. Tous les stars de Kingabwa, Lobeso Pota, Lobébé, voilà. Tous les ressortissants de Kingabwa, viennent à Ngadio, si mon prêtre, mon attimé, son ambulé à profiter vieilli Katon, Gicle Katon. Vraiment. Merci beaucoup, merci à Batali Bisso du début jusqu'à. Sauf Docteur Abraham de Jésus. Docteur Abraham de Jésus va bien aider l'opposte. Nous on a l'opposte, c'est beau type poste. Non c'est nous vanta banana banana bolo baté vous commenter. Ah maman peut lancer les missions à papier mouchoir. Mon roto consommation na robe vous taga Abraham de Jésus mambasalanga. Donc yom doit avoir la vie dans l'opposé. Yom tu l'opposé peut au passe. Mais écoute on est pilates. Au moins de notre là pour ma vie, on a peine à comment on a papier mouchoir. Mon yangwa Tokos, Docteur Abraham de Jésus. Yémi Makambo. Vraiment. Voilà. Merci beaucoup, merci à maman Zozona 1, pourquoi pas dire un grand merci à Ongarda Kedinda, maman Katika Nika, Babi, mon vieux Sam Koukou le nécessaire. Il y a maman Aimé Koukou, Sam Koukou le nécessaire. Il y a maman Aimé Koukou, je te salue depuis London, pourquoi pas dire un grand merci aussi à maman Mapasa Kenda Kendo, c'est là, c'est maman Babi soirée Zaka, moi on a Katia London, soirée Madas d'ailleurs, soirée à maman Mapasa Kenda Kendo, c'est Babi aussi. Un grand merci à Ya Willy Moucheni na biso ko da mboka un film na biso pesa na loyauté to ke kota lango et ko sala vraiment kitoko makasi. Merci na bato ba ngara tonton Sam l'artiste, merci à Dorcas Bolo Coco, merci aussi na maman Jeanne Dimanie, papa Yves Boumouana, merci à mon ami Cartelo qui était là pour l'assistance, c'est vraiment un grand plaisir pour moi, je crois, c'est pour la première fois aux ananga lelo yo mais prochainement aussi, aussi à Montréal, derrière la caméra. Si Dieu nous prête vie, Torokutana, Bambalo Ekoya, dans un premier temps, vous commentez, vous partagez, vous aimez, et vous ça là, vraiment Kitoko. Quant à moi, je vous dis, bye bye, on se retrouve à la prochaine. Ciao.